Losako, bonjour, bonsoir, et pas inabino, sika bozwami kati na mabota na bino, nkembo ya tata nzambi mpungu tulendo, nkembo ya tata kimbangu ja ntungunwa, nkembo ya mama kipa vita ndona, nkembo na bankoko na biso banso, ya solo te o bayebaki kombo na tata po ete babelelaki. Ya solo te babelelaki nzapa, nzakomba, akongo mongali, mvidi mukulu, mungu baba, mungu wa milele, nzabiga ungu, kalunga. Tikate azalo kombo. Ya solo bandeko bana some kolo Kongo to el susu nenge bo meseli po ete tolo bela bino mayema koleka na mabele kolo Kongo. Mboka wa nkoko atikela biso. Mboka oyo tata nzambe akelaki yango babeleli yango paradis. Bankoko bayebaki bonene ya paradis wana. Balbaki bakosede paradis na bango te. Bankoko babundela mabele wana. Me biso bana na bango, bakitani na bango. Oyo ezosala biso mokili eza kokamwa. Oyo eza koyela biso na kati na mitu mokili mobimba eza kokamwa. Likambo nini? Likambo nini na babe na Congo? Soki bolingi likambo nini na bakongolais? Et ceux qui voulaient tout battre sous les Camerounais ne va congolais. Parce que vous cohabitez avec ces gens-là. Vous souhaitez que cohabiter na banguna na bino. Vous souhaitez au monde que t'es comme ba pesa ki ngai mbongo banguna ba somba ki conscience na ngai et sengel na ngai na kosa bandeko na ngai tout na tout ba non teo ba bandeko la biso il faut to vanda na bango baze c'est to vanda bango mais bato wana comme baleki yo mayele yo bolole ondimi mbongo pour te trahir mabele na yo bango mayele bazo lela yo bana bazo lela yo bandeko bazo bomela yo baninga yo kaka na kolela yo be na Congo musala na yo kaka ko se victimiser oza kolela oza koyeba te ke moto yo ndimaki po ete basoba conscience na yo bapesi yo mbongo mpo na conscience na yo basombi yango eke bato wana objectif na bango babotola yo mabele me yo na comme basomaki conscience na yo ozosala eloko te oza wana koaccepte nyonso oyo bazobomela yo oyo bazodétruire mboka na yo yo ozosepela te nazwaki yanga papier nazwaki yanga bapapier ntango toza koteya bandeko mateya na biso tokende mopepe te mateo toza kobelela sel moto oyo ayebi sincérité na biso sincérité na ngai tata kalunga tata mpungu tolendo tata kimbangu na ntongo mama kipanzitango po ete bango bayebi pasi oyo nga nazomona pasi oyo nga nazomona ya kolobela bino ke bandeko tozolala to tozolala te bandeko mboka yango basimbisaki biso te eza mboka na biso soki conscience ye na kati na biso te ke totelema tolobake non oyo eza mabele ngai esengeli na ngai natikela bana na ngai e natikela bankoko na ngai ekosala malamu soki conscience wana ezongeli moko na moko na kati na biso sika ete nzambe akomisa lokumu ezongaka epai ya tata po ete biso toza kobelela oyo aza kotinda biso tosala tozoyeba miso na bino bozoyoka biso toza kosenga na bino balike toza kobondela bino plus en plus bandeko botya balike ko bandeko botya baker ko bandeko bopartage ko bandeko bocontribue ko nani azoyoka te bokangi matoi
bokangi matoyi boningi koyoka ngo te. Bokazi musala nga nasalaka mpona poche nanga mpo libumu nanga te, eza mosala mpona bomengo ya yo na bana na yo. Soki oza conscient nango te tata mama yebaka ke mosala nga nazonyokwama liboso baprojecteur oyo naza kotoka banda tobanda koloba plus de 15 ans nabundelelaka nde yo. Comme yo ozangi no reconnaissance na ntango nga nalobaka yo negligeaka ngo papa mama moto akotulunga te, moto akotulunga mosu koko na yo moko, koko na yo moko akointerpele yo. Oh, mwana na ngai yo moninga na yo bino wana bandi koloba te, yo bandi kosala nini? Mama koko oyebaki ye me kasi abandi koloba te, ntango ozoloba bandi koyoka bandi oyoka te, yo bandi kosala nini? Soki koko na yo te badivinité na biso nyonso, badivinité na biso bakotuna yo. Tata mpungu tulendo, tata kimbango, mama Kongo, mama Kipamvita, bankoko babona pasi, mama papa bazotala biso, baza koconserve moko na biso. Est-ce que mwana zokona tenga na mona ki pasi mpona mboka oyo mpo bango bavanda balobake Kongo na biso? Est-ce que bano bazomona te? Tango totini mwana ndeko na bango moninga na bango abetaka mbela bazoyoka to bazoyoka te, bazomona to bazomona te, nde likama bokozala nango na bino na baoyo ya bino, baoyo ya bino po ete tata azali ya biso nyonso. Tata benga tata kimbango na ntongono, tata Kipamvita e mama Kipamvita, bankoko ya biso bazotala biso. Qu'est-ce qu'on fait na momo yo osenge na biso ke makambo nyonso esilaki bango babundi bitumba? Badeko ça y a passé. Vous savez que vous êtes des missionnaires. Est-ce que bandeko boyebi ke boza ba missionnaire comme ces gens babindele banataki bamvuela bakitaki na mboka na bino, na mboka ya biso bakitaki babengeki bango ba missionnaire. Ils avaient une mission. Biso to longo na bamboka na biso to ye awa. Nous sommes des missionnaires. Les héritiers. Vous êtes des missionnaires. So boye bakangote na bo na zongiste de binango lelo. Comme vous êtes des missionnaires, vous avez la mission ya kosala pona mama Kongo. Bino bandeko, biso bandeko toza ba missionnaire. Tolongwe kuna toye awa pona mission. Mission na biso toya na poto muso mona kaki da azar. Anga ko beta kopu nanga te, na ko luka mbongo nanga pa mama o deruta na mission na yo. So kanse ki azar moko mema ki awa te, ozala ki na mission. Ndeko lobela voisin na yo. Yebisa ndeko mama, wena ke toya ki mission awa. Ezaki azarte. Est-ce que mission na biso banda toya nango awa? Tosala nini? Tosalaka nini? Kobosana te lingalo na lobeli bino. Phrase na lobeli bino na bengi bino ba héritier missionnaire. Ba héritier bana ya tata. Ba héritier ya Congo nde bino. Surtout bino boza na diaspora na bana na bino. O ba bota bi awa. Ceux qui t'ont raté, ceux qui t'ont loupé. Mission oto yaki nango. O ba tindaki biso to sala. Bazotala biso. Bandeko bo fungola matoi. Bo fungola matoi bo benga bandeko. Nako zongela susu na talo yembo moko. Bo belela bandeko. Oyo bazana bandaku, o baza ko bate moko na moka yoka makambo nini oto na lobela kabino, o na lobaka te Italie. Ngai na lobela kabino na senga kala bino. Belela bandeko mususu ba yoka. Ba yeba nini tole bino lelo. Bandeko vous, bandeko ba missionnaire. Missionnaire bozoka biso boya na mission. Soko obebisi mission na yo bakotuna yo. Bakotuna ke papa yo kende ko kena mission te. E bon ni yeli biso na mission kendaki. Allez, tokera loyembo.
matondo bandeko totiala yembo po ete bobelela bandeko mosusu oyo ozokamwa une minute ofini ndeko landa émission ebandi lamusa ye na pongi lamusa ye na ndoto po ete bamingi na kati na bino baza komipesa na mosala ya soloka oyo ya diabolo oyo atie bachaine ebele mpo badistraire bandeko bamipesa na yango akosakana te mais oyo ya bonheur na bango oyo ya avenir ya bana na bango bakipaka yango te likambo te mais nalobi ndenge tolobaka mikolo nyonso vous savez quoi, celui qui attend sans agir, celui qui attend biso nyonso sans toi oyo nyonso aza kozela nazela navanda nazela sans agir nayebisi bino ke akomona akoattendre toute sa vie sans agir akozwa rien et c'est le moment d'agir. Alors na moment toza koloba awa esengeli moko na kati na biso aloba comment moi je dois agir. Je dois agir pourquoi? Nous allons expliquer une colonioso que oui, tant on a vu ce coquille à agir, pour agir pour l'année. Alors, nous sommes obligation de se mettre tous debout, côté de ma pour être tout agir, biso bana Congo, biso bena Congo, on est au la bino, bon, basali ba inconscient, bazako yeba te que tango coquille, oh, que c'est la biso tout téléma. L'inconscience c'est une grande maladie. L'inconscience kozanga koyeba ezali liwa ndamu te ezali liwa na tango yo yebi yango te olobi lala pongi no pongi po oza mopona mite mais bino ba vrai missionnaire po mosusu yaki par hasard ezalaki na place na ya te mais yaki po ete lokoso netinaki aya mais yo le vrai missionnaire yo kanga une émission lelo très bien. L'émission de l'eau est aussi la biso nyonso o boyebi ke tango koki to arrêter tout d'abord se victimiser to arrêter kolela to tika kolela le bawana o to kolana bela bino plusieurs fois arrêter de se victimiser to tika kolela to ceux qui toza kolela to kolela biso na nani bakoko loba lela na yo kolela yo na nani okolela yo na nani po ete moto aza konyokola yo o aza kotorturer yo o aza koboma bandeko na yo ye nde ozolinga okanisi olela yo ndeko na ngai bino nyonso vous êtes prêt à kolelela bango mais bato yango bozolelela bango nde baza à l'origine ya malheur ya souffrance ya badifficulté nyonso ya misère oyo eza na kati ekolo Congo oyo ezosalaka lelo tozala lokola baniama tovi lokola baniama on vit comme des animaux acceptons-les toza kovivre lokola baanimaux po ete mondeko aza koloba mosu aza koseka na makambo wana pamba wana nzoka te makambo wana pamba wana makambo vi na yango wana mais soko lobeleke non tala bandeko ningi nalekisa mwana mwasi wana bomona image naka entre parenthèse ya mwana mwasi akendeki kobrake soki banke bolungu na ye bomona ndenge bato bapartage yango bomonaki bomonaki oh bolungu ya ndeko na yo basambwisi ye. Mais l'armée, la police, vraiment, est-ce que Mouta qui est braqué? Et bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans Bolumbu? C'est ça, punition, justice de Bolumbu. Et bon, publions partout. Sony. Voilà, oh, biso to suitaka, yango wana. Mais natamo makambo ya solo oyo, et je sais l'avenir na biso. Vie na biso, toujours le bela, vie na bino nyonso, oh, toujours le bela, ba missionnaire. Mais bandeko, na partager. Makapomo yokina alobaki na yete eleki nango likamute ngala sa musala na ngai yo so sali ya yote yo missionnaire ngala mission na ngai yango nazo sala yo na mission na yo tata mama ozo sala nini mituna obimaki po oza missionnaire siko na mission na yo o préféré que mission wana ekufa nango ndenge wana bato mosusu bamona ke wi ya solo moto wana kendaki na ye kaka tika kende fale pa kende wana etali yo telinga te voilà. On va tout perdre. On va tout perdre. Pourquoi et comment?
Nous allons tout perdre pour la renaissance du Congo. Cette renaissance du Congo, Congo ya sika, ezosenga ke nyonso oyo elekaki, oyo nyonso tosepelaki nango, mingi tokomona yango te. Oh ba fortune, oh des milliards, oh ba bon, ba bien, oh totilaki bandeko mosusu, oh tobona bandeko mosusu bazwire nango te, oh esengelaki nyonso apona biso. Beaucoup, on va perdre ça. Bandeko bola. Poete, oh eza koya, eza de kanda na tata nzambe. Kanda na eza ko frapper. Kanda na tata, eza ko frapper le signe du temps, je pense qu'elle ne trompe pas, toi comme moi lango. Alors, informez vos enfants. Informons nos enfants. Tolobela bana na biso nini. Tolobela bana na biso ke bozali ba héritier. Et que biso ba tata ba maman o to yebi ke to longwa ki kuna to ye awa to bota ki bango et bango bazwa relève ya continuité ya mission o biso to ye la ki awa na baki na tekelo yembo pote bo yoka bo atira bande ko biso ba yoka ni tozolo balelo. Alors ni tozolo balelo aso ya solote aujourd'hui la kanti bozo ko yeba bato no so déjà désespéré. Ba yebi monde entier baza déjà ba perdre nyonso ba biki non j'ai sili na biso et sili na biso bidia ki biso bikoki ba yebi yango mais ba limu no yeba te makambo tozo loba awa na ba chaîne na bango ba kotika ko loba ngo jamais bazo tika bino na distraction faut distraire na ko ba chaîne mosusu bazo ko loba kaka makambo ka mike zanga na mutunu makolome bazo pena ta ko lobela ngo bazo ta ko lobela ngo mais ba vraiment comme obiso to lobaka ba toucha kana ngote. Pour une bazana mission na banko distraire nga mission na ngai ko sensibiliser bino ko conscientiser bino o yoki malamu o bone ko yoka etalio. Alors o yo nyos toza ko lobela ezali vie na biso autant que le nouveau monde arrive boye bino moto besengi bino ke non sezo baloka 6 to lobaki yango bien tata kimbangu dans tonguna lobaki 6 ko baluka et ko koma 9 6 et kokoma 9. Donc, bon, on a que 6 et comme top 9. Oh, et ça que 6. Beaucoup parmi vous sont encore en train de lire 6. Mais nous, les gens, nous de notre côté, moi de mon côté, je lis déjà 9. Bien les vous tirez que aux autres à 6. Donc, tous les autres, tu ne pas de mais ça, vous allez en face, nous allons en face. Vous tirez à 6, vous allez mettre ça. Vous tirez à 6, le 20 libres. Vous tirez chiffre 6. Yo tango 6 tango 9. Est-ce que vous avez compris? Bato mususu bazakuna na côté na yo oyo na face na yo bazo tango mais oyo 6 tenga oyo 9 te oyo 6 de oyo 9 tu dois discuter biso na bino 6 na 9 en ce moment là ngala limité eza 9 yo le bien eza 6 donc 6 me bon wana me kuma déjà 9. Alors, si je me commande 9, qu'est-ce que nous devons faire les jours où ils allaient, les grands bouleversements, ils allaient déjà, comme on en a que nous sommes obligés tous à la prêt pour affronter le nouveau monde multipolaire. Ce monde multipolaire, changement que Kotama Kasi, Batebele va recouvrir la carte de distraction. Batebele va recouvrir la distraction, pourtant tomber là, Bazo Yokate, et mon colon et qu'on s'en a quelque part, le tour de l'école, lelo, moi, bima, lobi, moi, comment ça la tebo telema, oh, moi, bima, moi, ça la, bah, m'ning, bah, se croire, teria, al bagane to mesanate, al bagane mamsu mo kolongo, mo takolo bezalangate. Mais bino mo mo na kenga na zoloba. Bon, mo pele émission pele zoloba, mo tazolo bezangate. Mais bino mo zo mo ngam na zoloba. Bokeba. Tokeba. S'il vous plaît, bana maba Congo, tokeba. Bokeba, pote maloba ya tata ekoratete. Maloba ya nzambe ekoratete. Baela ki biso maloba lokuta, baela biso ba personnalité lokuta pona ba distraire biso. Mais si ko personnalité a solo zobima, oyo makama solo zobima, muto mwa kwa ngeza ba ka boite. Ah, bato ba yaki maloba ka boite. Ah, ba mbula no ska boy change kali. Ah, tika na mela bok na nga. Tika makamba ba pam wana. Ah bon? Tika makamna bango ya pamba pamba, on verra bien. Voilà, aujourd'hui tous ont obligé to l'accent nziela na bana le biso.
montrons le chemin à nos enfants pour bayeba oh surtout bana biso oh ba botami awa na kati na diaspora bayebi le côté bayebi le côté et de l'autre camp hein quand il y a camp adverse bazo sara tout que ba distraire bana na biso biso pe biso na bango to bendana mwana na biso aya côté na biso ce que zo bossa na ko benda bango ba ya côté non je sais bolimbisi je sais c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment compliqué et difficile. Il y a combien de bana pour nous savoir que talent c'est là ngoyo. Tellement que ba côté la katinango surtout bande ko maman bolimbisi ba maman bolimbisi. Surtout maman na biso, ce que ça côté na kati makambwana pour abimiza compliqué. Et même na kati na biso tant que tu dois ko tu dois banguna. Tu dois banguna nango. Mais ngana zo loba nakolanda o tata zo loba. Soki bandeko bayoki malamu so babona bango yoka likambo te tata moto ayebi suka nango kozala ndenge nini mais boyebaka ke ne tobelaka ba égrégore baégrégore wana ezalaka ya solo tobelaka yango bo bayebi moye tozonga sur nsima chaque fois tozongelaka baexplication moko eza te tokei. Alors cher bena Congo de la diaspora, là je m'adresse à vous ntango ifweni ntango ekoki que chacun de nous apprenne ses responsabilités en main. Quoi faire? Sachant bien que, Bolanda, nos divinités, Bankoko et Bakaraki Bango Mondiololo, Awana Kino, Bamso Akin Bazemi, Nabana, Bakanye Mondiololo, Singaboye, Bamso Monango, image, on dirait Zaka, montage T, era montage T. Nos grands-parents là ont vécu l'enfer. Bakoko et Abisowana ont vécu l'enfer sur terre. Ba nous quoi mak ba kweti na mak ba boka bango na ba mai ba tortira bango ba viola bango ba mema bango par la force quand de kobolana ba mema bango par la force déportation ti na mboka ya mopaya ba mboko tozala awa ba il musuboka il boye ba noir bazakuna ba noir wana ba botama à partir ya bankoko ya yowana on a kena ko libérer na mai ya Tanzanie na Zanzibar on a kena ko kata ba chaîne na vidéo na ngabo mona kama na kena ko sala ba koko wana eloko serenga tinanga bandiko na yebate mais batinanga na butu ke telema lukan kumba kende ko libérer bankoko na yo na kende ko libérer bango avant makambo le kana Mayotte bo ba yeba ke information ba yeba avant makambo événement le kana Mayotte ngana kende ki liboso na maya ya Zanzibar esika bankoko na biso boka bango esika bandaki ko kotsa bango na bateau pour amema bango. Et voilà mes chers amis, je vais vous informer aujourd'hui. Ces cocos-là, ba coco wana ba nyoko maki pona yo lelo za la libre. Ba coco wana ba utiliser bango, na ba mise na bango, na ba lié sacré na bango, beaucoup ta la image. Bon deko bozana tira bino image et là on va tolanda émission ndenge neza kokende. Ba coco wana bazaki ba coco na yo. Oyo lelo mondele ayaki abotola ayiba biso savoir na bango, ayiba biso connaissance na bango, ayiba biso spiritualité culture na biso. E bakoko wana bango bato bayaki na biloko wana nyonso awa na mboka ya mondele. Et alors les bakoko bayaki na biloko wana nyonso na mboka mondele na kanti boyebi makambo nini elekaki awa. Alors vidéo oyo bolanda go bolanda s'il vous plaît bolanda. Allez c'est parti. Tu as vu cette vidéo là? Ici on a Kélési, le seul vaudou actif du musée, et Kélési est très puissante. Kélési, son ingrédient préféré c'est le gin, et normalement une fois par an du sang de poulet. On va d'abord normalement verser un peu d'alcool sur le sol pour ouvrir la voie aux ancêtres. Songer à un souhait et vaporiser sur elle. Ok. Ils sont venus nous trouver. Voilà. Donc, on peut très expliquer, bidon. Donc, biloko nous sommes ba misé, na terre. Na ba musée na Italie, ba musée na Rome, na ba musée nous sur la France partout, ba missionnaires, les missionnaires, oh ba yeke pa na biso, ba récupérer biloko wana, puissance wana, oh ba nkoko na yo.
L'air va récupérer ma puissance wana ba memi yango awa. L'air va utiliser yango bo mona biloko ebele basala eza na puissance ya bankoko ya yo. Na biloko ya bankoko na yo o ba ya nango awa. Après avoir expérimenté na biloko wana tout ba garder yango ekotiselaka bango mbongo. Pour votre information, bankoko oya biso, bankoko ya bidon oyo bayaki awa bamingi bamituna bakoko basalaka eloko te tobele bango basalaka eloko te soki bakoko wana batombokaki te nde Congo ezalaka su te soki bakoko wana bazalaki conscient te lokola biso lelo nde Congo esekenda ndeko batuna koma Congo esekenda te non babalakaniza Congo te Congo eza na maboko na bino Congo eza na maboko na bino bolanda bakoko wana bazwaki bango en otage spirituellement bamolimo na bango bazwaki yango en otage bankuvu banzinga nkuvu bakoko ebele babandi kosala l'esprit na bango bamboka ndosala l'esprit na bango mais depuis 2016 bakoko wana bazalaka susu awa te bazonga. Souvenez-vous na kanisi na ba 2019 bakamoki na ba musée muso omoni ke no bikiko muso to mona ngote limwa boka histoire wana e bimeki na musée a terroir nke o to mona ba bikiko muso te ba bomba bino ba bomba secret ba lobate bikiko wana ezalati za sute ekenda elimo eza swa te e kule sike za na Congo ezate ko ba tiango na musée ya gouvernement te ezali ezelaka bino bana elaka bino bana elonga ezelaka bino po ete bo récupérer bozwa responsabilité ya puissance na yango pour votre information. Retenez depuis 2016 bazonga bazosala nini papa moko alobelingaki papa les revenants bazonga mingi awa matoni papa pambi nosako barevena tozomona bazo etomoni boye etomoni koko wana boye etomoni mbutu bazonga e barevena wana bazozela nini mpona balibere Congo bazozela biso bazozela biso asie bayebi batiki biso awa e batiki biso wana na mission e toyebi nyonso po ete banda bazonga bato baperda tout bato oyo baperda nyonso bazasu na pouvoir wana te ya domination wana sur biso yango amoni vers ba 2019 2020 bakomaki bilobaloba babandi kocrée mamaladi babandi kosala tout kanda wana ke mpona baextermine me nzoka te bakokoka te eza pratiquement impossible boyo bazali alimenté spirituellement te bakwea na kati na motambo wana boye bazalaki spirituellement avancé te bakwea na motambo wana ya mangwele oyo babeta bango yo soki okweyaki nango te loba ezali nzambe aponaki yo chance kokwea nango te po bamingi nzoto ezala so bango te atambolaka na ye aliaka na ye aza en bonne santé mais nzoto oyo ezala so aye te nakati tolandaki o docteur bango alobiki non makila bamingi na kati wana oyo bawei bazokufa na maladi wana misisa na bango ekomi na bakauchu na kati makila mo ekomi bakauchu na kati ya milai bamosusu bamona bamosusu bamonaki te donc ezali ke basalaki biso mabe bato bakweyaki na kati na piège wana bazalaki bato moko esengelaki bakweya na piège wana bolimbisi alors bino bosengaka matondo lopai ya tata voilà bandeko bana somekolo Congo insolaki ba divinité na biso bankoko na biso bazonga déjà Congo dans tout là pour votre information baza susu awate bazonga kuna et voilà nous bien na Congo bana bilaka alors eto senga na biso tozonga to mema expertise expérience connaissance oyo tozwaki na mission oyo toyei koyiba te oyo tozwi na connaissance oyo okendeka mwa formation moka moke oyebaki te ke batindeki ozwa formation wana
Formation est utile pour Namboka. Ok, on voit connaissance, on y va quitter pour la nini na sala qui de Cambo. Mais n'a pas apprendre yoke. Et c'est que hasard toute la connaissance voilà. Maintenant on va faire un like na s'il vous plaît. Passage au salaki, na zone répéter au micro, ba tout le monde ka. Papa on va ma Cameroun. C'est important. Ce qui va tinda qui yose la femme comment dire aide-soignante. Ce va tirer cause à la infirmière, ce va tirer cause à la docteur, ce va tirer cause à la ingénieur, électricien, soudeur, échafaudeur, peintre, et Zala qui a zarté aux arts missionnaires. Et mission, on a quoi apprendre, tu dois rentrer. Ça veut dire qu'on a très bien, mais qu'on a quand même l'angoisse. Et ce qu'on a tenu l'angoisse établi. Voilà expertise wana nyonso ezosenga na biso na ba domaine tout bino boprenaki il faut rentrer na tango oyo ya renaissance ya Congo oyo ya sikeza kobotama pona kosala reconstruction avec vous. Le Congo c'est un grand chantier et ces grands chantiers ils en ont besoin na bino ba koko wana bazongo bazozela bino. Bon, il y a pas rendez-vous, tout ça qui na bango awa, bazaki na biso, bazongi kuna, bazozela biso. Toke bazongi bana baye. OK, beaucoup mona makambo ko salema pour votre information. Gardons ça entre nous les Bena Congo. Gardons ça entre nous bane laka bane longa. Gardons ça entre biso to bake makambo ko salema na mboka na bango bayebi awa. Vatican yebi. Bayebi partout bi bateau to sakana na bango et c'est ba ko limbisa biso bato mituna et c'est ba ko limbisa biso et c'est bon ba ko ya ko fuka mela yo papa yo mama ba ko ya ko fuka mela yo ko luka musala ko bondela yo et yo aux missionnaires auquel nzela bon c'est très profond auquel nzela moni tata moko boye mubange ya mundele azolo belo chiluba alo belo ki Congo alo belo Swahili alo belo Lingala ya makasi ya makanza ngana zalaki na mboka na bino ngana yebi kuna na mboka na bino ngana zalaki kuna na Kisangani ngana kuna mona kibo mundele azolo belo azaki missionnaire le azolo ba donc ça dit que tozana ye awa mais ya uti na mboka na biso ayebi biso très bien bato wana ba missionnaire ba ye abozo kamwa bango yebaka yango peke yo il faut zonga na quelque chose batata ba mama bozo kanga il faut to zonga na quelque chose oya ko lakisa oya bande na biso ya bandeko na biso o baza perdu ils sont perdus là baza perdu bana connaissance te loko moko te c'est-à-dire que na kabaka na ignorance ba yebe loko te ba ndeko ba kene ki liboso ba kene na mission wana baza comme missionnaire te ba missionnaire bana ilaka nde bino ba ponami o bozo kangai nzamba kumisa na kati na bino ceux qui baza 10 hours ceux qui baza 5 surtout bino ba mama ça medangai ba mama bino nde ba to simbi makambo yo bino ba mama nde bosimbi makambo yo on a sauté ya makasi na bino ba mama soki bozo landa te bozo négliger makambo na so la loba ekozala pasi mpona yo na bana no bakotangi tumbu moko po ete yo so mama namoni mama Sylvie aza wana namoni mama Valérie aza wana namoni mama Nano aza wana namoni mama Sani Shungu aza wana no ça dit que bino boza kolanda ba mama mosusu bakolanda na yebi na tangi bino tepo namoni bakoma na yo mama Marie na yebi mama Kinkela na yebi ba mama nyonso bo to bela mama Masamuna to yebi mama maman Anna Lusakono, ba maman bozana ka bakata na responsabilité. Bon c'est sous-estimé te que non. Ngana tanga na classe mingi te, ngana zaki na ka infirmière te, ngana zaki na femme de femme de nettoyage te, ngana zaki na ko balaga te. C'est ça mission na yo yaki na ngo wana. On a besoin de ça là-bas. Ah? Voilà, vous êtes au courant. Alors, mes chers amis, voilà, sans oublier que depuis 15e siècle, nous reprendre le bilan que plan ya bateau nyoso impérialiste, et ça qui ne peut être bas récupérer paradis Congo d'Antotila.
na plan na bango. Mais plan na bango wana échoué. Et échoua, bakoka yango te. Ti lelo, ba yebi que déjà que non, to perdre. Na ben ko la bango, boko perdre. Et je confirme, ils ont perdu le Congo. Je vous confirme maintenant ce soir-là que non, ba perdre déjà Congo. Ils ont miko, ils ont comme ba seconde. Il y a ba seconde beaucoup moins makamako le Ghana Congo dans tout. Et avec vous. Makamako le Ghana Congo dans tout le nini samo kili mo bimba. Et moko na kati na bango akoko tele matable bake non s'il vous plaît bako banako lela. Non ba lélité. Ba patata, ba maman, pona bango. On voulait t'attendre dans ce sala. Alors qu'on mortit bango mouké mouké. Et bazo garder comme moi espoir mouké. Non non, on a encore le contrôle du Congo. On contrôle encore le Congo parce que là, il y a des nos marionnettes qui sont là-bas au Congo. On les utilise encore parce qu'il y a l'uranium du Congo, il y a les coltans du Congo. Ça nous permet encore de... Et ça, des problèmes, il y a tata. Et ça, pour moi, tata, tout dépend de peu na biso. Na yo, de konangai, biso, mais nous besoin de na dépendre na biso. Tata zota la réaction na yonanga na makamuni soko leka. Qu'est-ce que tu dois agir ndengeni pour te makamabene ko le Congo? Est-ce que tu es comme prêt pour toute la responsabilité? Est-ce que tu es comme prêt pour te tout zonga la responsabilité pour tout l'examen que non? Alors à partir de là tata le bakimo. Allez nakati c'est fini. Allez bino na bango bokamoni bino comme na ko na bino bo l'accession mokili mobimba ke oui Africa. Na kimpwanza oya yoki ezali malamu oya monika ki ezali nango ka ndenge wana boye bakaonde ba divinité na biso babundele Congo bazo côté kubundela Congo yango bozo komona ke eloko moko eza ko réussir epa ya banguna na biso te bazali ya kolela. Alors bande koto kei sikoto kota na kati na ba image na biso oteleki bino mukona lelo o eza ko ningisa mokile kuna balobi nanga kufi nanga tolela nanga pona kinzela na ye nanga lobaki nini nanga na kati toza ba image o batindela ki biso oyo ya makamu ya nanga po ezali d'actualité balobi ke nanga babetaki masasi e masasi wana ezwaki nanga azali akufi mais bali bon moi to sabino image yango ezala makila ezati bato mosusu bokozala chance bokobenga tokotindela bino mais image balati biso toyoka. On vient de connaître une attaque sur la route Kibumba. Sur la route Kibumba, voilà là où les militaires qui nous faisaient la garde viennent de tomber. Il est mort directement sur le champ et les balles qui l'ont maté sont sur la fenêtre ici, sur le parabrise. Il est tombé directement. Et j'étais derrière lui, je ne sais pas comment, aucune balle ne m'a atteint. Je suis sorti pendant le fusillade entre l'autre militaire qui était aussi de moi, à côté. Il est resté un blessé grave, on vient de l'amener à l'hôpital. Et l'autre vient d'être ramené à la morgue. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti. Il est avec monsieur. Avec les chauffeurs. Moi qui doute. Voilà. Ils sont sortis pendant le fusillade en rampant jusque dans la forêt. Voilà. C'est ce qui m'a sauvé. Voilà. Voilà. Jeep Yananga, Yangola Bomoni. Jeep Yananga, Babeta Wabal, des gardes-corps. Yananga, Bakoyaki sur le champ. Moko Kaosira, Moko, Balubi, Ramasek, demi-mort, mais même qui est dans l'hôpital. Alors, voilà, Ndeko, Wana, Zali, Bato sur place. Oba Vivaki, Senwana. Nani Abeti Nanga Masasi. La grande question aux autres, Nanga Azaraki allié. Allié yabanani allié yabatuti allié yabatuti o tolbaki ke ndakto tolbala bandeko maloba nanga inganga bandeko maloba nanga inganga. L'histoire va se répéter. Quelle histoire va se répéter? L'histoire de Afdel. Donc vivre Afdel bis babengi AFC bar M23. C'est la continuité, c'est la suite de ces belligérants. Oyo balingi pona bango fo bazwa Congo. Mais bato wana o balingi bazwa Congo, est-ce que bazana makasi ya kozwa Congo?
bango bazana makasa kobotola Congo et un problème. Voilà Nanga est tombé selon les autres balingi kolobango te, mais c'est vrai que Nanga est tombé sur le champ aussi comme l'autre, mais balingi te po azam mokonzi bazaki na kati na ba conflit entre bango. Conflit wana c'est le même cas comme Kisasu Ngando. Bo ba yeba ki histoire ya Kisasu Ngando quand il venait avant bakoma na Kisangani, Kisasu Ngando qu'est-ce qui est arrivé à Molaki, Kisasu Ngando azalaki clair mingi. Alors même si Kabila bino mais mutoyo mutono aza miso bakasa timeli biso bobono il faut te exécuter te éliminer pour dans monique et kosimba te. C'est exactement le même problème qui se passe maintenant avec Nanga. Ce qui va buter Nanga Massassa Koufé, voilà, même situation, même histoire, où ils ont se répété, n'importe il y a Hippolyte, il y a comment on appelle ça, n'importe il y a Kabila. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ndenga baneko yana bango tobe lobaki. L'expérience auto vivre. Na makambo ya bateau ya ba tuti, tobi ke ba tuti ba utiliser bateau comme des citrons. Citron pressé. Ba utiliser bino ba ko fini pas ba ko boaka. Yabaka oké bateau belé. Ce qui est vraiment regrettable. Ce qui est franchement regrettable, en voyant comment nos frères, nos amis, ce qui s'est passé à l'époque en 96 avec Mouzé et tous ces gens qui étaient derrière les Batouti, qui va perdre ma vie na bango. Mais nos amis sont toujours là-dedans, dans les mêmes chemins, dans les mêmes pas. Franchement, on vit sur quel monde? L'histoire c'est vraiment moi encore là dedans. Ah, qui ça sungano? Ah, telle personne c'est qui wana. Ah, nana kene su wana. Na okene wana te. Mais bande ko la biso le koso ba opportuniste pour na bango pouvoir coûte que coûte. Ba keneki ebele bazana bakeneki na Goma, bakeneki kuna pour te bazwa pouvoir. Sort ni les ont réservé pour la bango, ba bosane ke sort ba onyoso, balandaki Mouzé, o balandaki ba Christ bakeneki bazaki ba libérateur, ba tona mingi bazaka soute ba kufa. Mais bande écoutant toujours de la bango, bande kabité, bozo kosa biso coûte que coûte pouvoir. Nous voici là avec cette histoire de Nanga. Bazaki ma mésentente et béni. Ils ont des conflits internes. Mais à l'école de la bibliothèque conflit na bango. Yo to vani na yo bien. On va libération Congo autrement. Yo zo landa bango kelute. Ngaba funa kota kakawana. Ngaka ne bandele wana. Pote ngam na ko ratete. Oyebi mo ba kenda. O ba luka ba ratete bazalate ba vivre même un jour te na pouvoir en oboni. Ba pesa bino ba liste na bango. Et belé. L'époque à Mouzé. Et même là, les gens, il y a beaucoup qui sont parmi eux. Basi Bakoufa. Il y a la Congolais à Mus. Si ma boma bango, comme ça na Congoté, boibi bangoté, mouton le pape histoire na bango zate. Et les gars ni ba boma ba tumba korna boika. Azala akurate, akena gomate, njoka tse basi ma boma kala na ba tuti. Na expliquer ki bino. Ces gens-là, bazana double agenda. Bazana ba kaye cahier de charge ya okesana na ba Congolais. Ba Congolais rêve na bango libération à Congo avec le Tutsi derrière, pouvoir na ba Tutsi politique ba gagner bon. Mais bango ezali tout d'abord l'extermination des Bantou. Mais là à côté d'eux, ils ont un Bantou. C'est comme si au kota na lisanga ya ba lion. Yo le bitenga ntino punga ba nyoba linga tro nana kati na bango yebake mukolo ba na nzala ba kolia moko na kati na bino ba lion na kati bino ba ntilo ba ko boma ntilo mo olia et c'est ce qui se passe yango. Alors ba ndeko ba niko yoka ngote alors tokotala ndenge nini eko kobela biso. Alors toke bon to zonga ba image mususu tokene nano na kati na Kinshasa eloko nini oyo ezali koleka na cadre kaka ya bato wana. Tous les images, les gens qui sont encore dans la distraction. Bolanda, Bolanda, Kebinyoso. Alors, Batouti, regardons. C'est humiliant. L'image dans l'Oxabino, c'est quoi? Ils allaient humiliant. Bon, retenir en le mot, je pèse bien mes mots. C'est humiliant, c'est ridicule de voir que Nakati à Kinshasa et les Kinois sont là. Les Congolais sont là, dans la politique,
connaissant ces gens-là, mais va tiki bango laisser aller. Na tout monde bango na hôtel, ba sala ba radio na bango, ba ONG na bango soki soko soki nini, tout ça. Et voilà, ça continue. Ça c'est pour nous humilier encore. Allez, voilà. Donc l'image. Allez, je pense que les autres. Les Tutsis sont très contents. Voilà, célébrons notre Congo. Dans la salle, plein, que de Tutsis rwandais. C'est à Kinshasa. On ne refuse pas. C'est une communauté. Mais pour quel objectif ils font ça? C'est pour prouver aux Congolais que voilà, quelque part, ils ont gagné quelque chose. Donc ils s'amusent là pour la relaxer aux Congolais que vous êtes rien. Voilà devant vous, la capitale Nabino. Voilà, on est très content parce que nous sommes en guerre là-bas à l'Est avec eux. Comment les autres peuvent permettre à ces gens-là, à leur communauté, de s'amuser, de jouir, de s'épeler là, que ils ont gagné Mboka na biso kuna et na Kinshasa. Est-ce que vous avez compris? Au moins, ils vont sauter dans ce bango. Quelle toute saut, quelle humiliation. Ça, c'est une humiliation. Va finir tout le monde que vous êtes rien, zéro devant nous. Bon, mon yango, là, la monité, m'attendre. Il y a seulement des choses comme ça, la passe et dans l'entretemps, il y a que on ne sait qu'on est dans la Catholique au Congo, mais on a besoin de belé au Bayébi que ma camisa qu'on les cas, bazak et bazak on se pélangote, mais les autres pour la bango, non, c'est bien, on continue, on verra bien le Sarabino que qui vivra verra. Totalango dengenini ekoleka. Alors tokei et pas ya bana de pères et de mères. Oyo bayela kibiso devise moko ya munene babengeki yango ke le peuple est d'abord. Donc les partis d'abord, le peuple est d'abord. Ah tokei. Tata zolela, tata bon mobala lela kate. Ba video ya malamu eza kokangisa kabiso ba combattant. Lorsque tu critiques wande butinde le biso ba jabane parce que ne lukisaka bango ndeli to biso to sala kala kati ya IDPS ya toula mungana banjala toula mukamisa lizate toula mukato sangisika olala bon kili tu voto amilete tu IDPS ko mata ba shala bende bala ninzala Lito vous nous battons avec les têtes mouillées d'épaisse. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est d'abord un pouvoir, moi, je suis ministre de la Bible. Je suis ministre de la Bible. Moi, je suis moi, je suis mon niveau mubi. Nous sommes bika nous dîner naï. Nous sommes bika ya kanja bali ni naï. Nous n'avons pas le pouvoir ou aïe de pes. Ma chaba comme matam ou de pes abaf. Ma ya hanch. Nous avons nous quoi ça va agir. Nous avons pouvoir ou aïe de pes. Nous qu'est-ce ça m'andonne. Moi, je vais aller la rater, car on m'a papa. Kanga motema kolela te mwana mobala lela kate. Donc biso to kombakaka basala bantu bener baba kanuto mo marche nduto to mo marche tuwe to mutu basala mu depesa mo waw ano no biki la réunion parlementaire debout loi ya tete kuzuka mbilu ukimara bate kumva kabuyi bate kumva deo bate kumva bije bakula chibibo basoma bate mokutu bako mata benda basufiri bwachingani mu mubi bwachingani kugenga kumushindo bwachingani fédération mu lubumashi combien de contacts bejo. Vous avez donné le pouvoir de l'IDPS à un ancien membre du PPRD. On a tout le de PPRD Kaboul engagé combien de combattants de l'IDPS? Tout dit
23 fédérations de Bomachi. Bangal de Moudjou. Moi, mon bal allait la rater. Moi, mon bal allait la rater. Moi, mon le pouvoir de l'IDPS allait nous amener jusqu'à ce niveau-ci. On n'allait pas adhérer dans ce parti. Ah bon? Pourquoi? Courage, papa, courage. Aujourd'hui, ah bon? C'est ça, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous allez gagner aujourd'hui? Vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, vous acceptez. On m'a attaqué de Rwandais. Pourquoi? Oh, toi aussi. Oh. C'est quoi ça? La lutte que nous avons luttée ici, au sein de l'IDPS, récompense Yangoui. Vous donnez les privilèges, n'a pas membre Moussous. Mais les dignes fils de l'IDPS, personne ne retrouve du travail. Pour Nani, Wamite matin, Wamite maté, Wamite maté. Merci Nabino, Wamite maté. Sokito Yebaka que les jours de paix c'est comme le pouvoir. Biso to côté lingana. To tika na ba cicatrice na mabumu. Cicatrice yangoyo, cicatrice yangoyo, cicatrice yangoyo. Cicatrice yangoyo. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Bon, maintenant biso sur le côté de l'IDPS. IDPS nyoko lisi biso boy. Mutukengesha nongomu IDPS mutukengesha. Voilà, mes chers amis. Alors, préparons-nous pour contre la quête de l'IDPS. Comme on va l'embi, on va l'aider, on va courir l'IDPS. Tu vas te récupérer l'IDPS. Pour être moi, mon bal à Zakolé là. Moi, mon bal à Zakolé là. Pouvoir IDPS. Pouvoir IDPS. Merci. Merci, ma personne à moi. Est-ce que nous ne sommes pas compétents pour gérer aussi ce pays? Nous ne sommes pas aussi compétents pour gérer le ministère. Nous ne sommes pas compétents pour travailler. Nous ne sommes pas compétents. Les mêmes figures, les mêmes gens, les mêmes comportements, les mêmes gens qui détournent, qui pillent les Congolais. Ce sont eux qui sont bénéficiaires. Merci. Voilà. Mon mobile est mingi même nga pe serenga passe na mawa. Bon nga na mon ki fona to ko tra biso to na IDPS. Pour te aider bango. Mon mobile est boy. Bandeko. On vous a dit. Tolomé la bino. Lito pour la patrie. Lito pour la nation. On ne lutte pas, on ne combat pas pour les individus. Est-ce que tu as dit Kamote? Tu as dit que bandeko boyoka na no mukini mo bimo nzambe asala. Batu nyonso balitaka pona nation, balitaka pona individu, pona parti politique te. Parti politique ou individu a ko décevoir yo. Mais Mama Congo a ko décevoir bino jamais. Les peuples d'abord. Bon, voilà les peuples d'abord. Naïbi a solo ke makambo ebele oyeleka na kati na mukili. Les autres n'étaient pas au courant parce que bazaki na kati na distraction. Malheur, désolé. Et aujourd'hui plaide. Bon, pour les latter parce que ya solo ba pesa ka mutoyo azo mérité. On donne à celui qui mérite. Na tango te isme, fanatisme liboso, ba pesa rien. Parce que ba liboso fanatique. On est qu'être isme, on va te donner quoi? Les gens qui on est contre l'isme. Non, on ne mérite rien pour mouton. Moi, na bobali, ba respecta kaye, ba kotala, dignité na ye. Dignité na yo, quand on te voit trop fanatique. Obina, Congo Nemboka, bino sokube, Congo Mboka na biso, Congo Nemboka. Oh, c'est bon, vous pensez que Batouana va repérer quelque chose? Bobina, Bobini. Alors, vous criez, vous criez, vous êtes inutile. Vous êtes des inutiles. Quand on dit quelqu'un est inutile, pourquoi on doit mériter? Parce qu'on est inutile. Est-ce qu'on a besoin de toi? Toi, inutile. Combien de fois tu levé la binoté?
Combien de photos vont se respecter? Allez, tu clôture le dossier, comme vous êtes des inutiles, vous êtes des inutiles. Allez, bravo Augustin Kabouya, bravo Félix Antoine Chilombo, bravo Judith. Alors, c'est bien. Si vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Parce qu'on vous a dit, on vous a sollicité. Venez vers nous. Venez tous à l'Ongo, te faire comprendre Bandeko. Regarde, Mboka et Kendaka boy. Bilo boboyaki. Boboyaki. C'est autre le Benoni. C'est bien. Ah, c'est bien. Allez, bravo. Ah, bravo Kabouya Wetu, bravo Félix Chilombo, bravo Félix Fati Béton. Béton. Allez, tous les cas. Alors, voilà, bande comme on a sommé le Congo, il y a sur le quai, nous sommes été à Mokola Bisso, pour la tanga la zone boy, vous savez, un jour que Makila bande comme on a beaucoup langate. Là, na comme on a sekaka, n'est-ce pas seki lelo. Bokamote dans la seki, côté toba, n'a le bangwa. Combien de gens nous insultent là? Comment nous insulter Bisso? Ben, le Nyamazo, ben, si tu te rakawate. Israël, et nous voici là. Et non, ok. Merci beaucoup, maman Valérie. Alors, voilà Bandeko, il y a solo Bandeko, tout ça qu'on a poété, il y a solo, on ne sait pas les Kanakati de Congo, et ça y a passé. Bon, alors, tu continues avec moi, dossier moko divers, Bandeko, bino ba maman, tout est à la biso maman, et ça y a passé à Komona, ndeko moko ya moi si, à joc initiative, à copier le solo moko, ou les Kagana Chine, ou les Kaki, n'importe quoi, quand que bana, tout le sala, avant bon bananen, comme moi, animation, c'est qui bin sabandeko mais ndeko moi si on a balobi na kombo elombe comme elombe ce que elombe bo bête mais quelque chose comme ça alors ndeko on a oui comme on a oui elombe bonnette voilà bonnette elombe voilà bon monaki ba evre elombe balobi ke ndeko mama wana ba uti kwa ba bokela ki mbasu pour nini poete avec succès à mingi ba mama ti wapi Babomi yé. Allez, image. Ma mère est une musicienne. Ma mère. C'est bon. Ma mère est une musicienne, n'est-ce pas? Ma mère. Voilà, la dame, vraiment, non, sincère condoléances à toute sa famille. Maman Wana, bah, oui, empoisonné, yeyo, ya solo, et ça lui passe, mingi. Madame Elombe, la célèbre enseignante à l'EPIE Sud, est décédée ce lundi à Kinshasa. Elle était souffrante depuis un moment, nous a rapporté l'un de ses proches. Et son vrai nom, Paulette Elombe, elle était célèbre sur TikTok, se faisant connaître grâce à ses vidéos virales, avec ses élèves mettant en lumière son engagement pour l'enseignement. Son compte dépasse le 1 million d'abonnés, reflet de l'influence positive de son dévouement éducatif. Elle avait remporté plusieurs trophées et avait plusieurs fois été honorée par des autorités du pays et des entrepreneurs. Sa dernière vidéo postée remonte au mois de septembre. Même si elle n'est plus en vie aujourd'hui, ses œuvres resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Nos sincères condoléances à toute sa famille biologique et scolaire. Voilà, merci. Voilà, nos sincères condoléances à sa famille. Et ça fait mal. Et ça, c'est quoi? C'est la jalousie. Les Congolais, mesana na caractère et mentalité qu'on a crabe. Moninga soka lingo mata, ale babani ko benda ye. Nos la cabine sa katapani, moka bimate. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je commentaire comme mingi ça mais et ça lui passe. Et à biso misusu auto tikali. Cette histoire, il y a maman oyo sur bonnette et lombe. Toujours talango, même dans les églises.
Dans les églises, ils ont empoisonné tout le monde. À l'époque, il y a papa, nani, allez, moloto. Bah, moto, ça, bah, n'ingi succès, n'ingate. N'ingate, bah, tiens, les poissons. Na kati même, il y a un bazar qu'on bah, ça, les li anzambe. Poison à poison. Na vie, nyon, sur un mokili. Mais, bateau, bazar, nyoko la bango. Bateau, bazar, torturer bango. Bah, boka la bango, mba soute. Ba torturer bango na ndenge il faut, ba punir bango na ndenge il faut, ba zangisi bango courant ndenge sengeli, ba primer bango ba nzela ndenge sengeli, to tika ko yoka teke we, Hippolyte Kanambe tuti wana ba bokeleke mbasu. To yoka ke loko te ata mukolo moko te ba tuti wazo rene wana. Oh bato ba tata ma maman, oh baza ba mbasu. Mais ba to ba venu ko baza wana te ba étranger kutu. Pourquoi que les gens ne sont pas pourquoi qu'ils m'ont Congo en bas? Pourquoi que les gens vous avez une capacité pour que les gens qui nous qui a salité, qui jalousie à salité, et il y a besoin. Pour nous, on a ce qui a accueilli, tu gagnes quoi? On récupère la personnalité, rien. Rien. Voilà, tout est un cas, s'il vous plaît, tout est un cas. Que non, sincère, tout le Congo est mata. Ce que nous avons mata, encourager yé à mata, bon permettre yé à mata. Comme ça, que ça la fierté, na biso na quatre communauté, même si en Europe. Plusieurs bateaux, monsieur, on a yéné n'ango kaité, oh yéné là yéné, et non koyate. L'exemple en partant par là, parce que c'est tout est là. Vous savez quoi? On était parmi les premiers, bah notables. Il y a Belgique. Il y a comme ça exotique. Oh, il y a un magasin qui est sombawana. Biloko, il y a un moindo. On nous a combattu par nos frères. Moi qui vous parle là, Bisso na Bisso, les groupes Bisso na Bisso. Tout cela qui sont trois. Maman Moron Matongé, Ngaï Wana Boye, 3. Mais les Congolais ne voulaient pas acheter chez nous. Avant, ils ne sommes pas après, ils ne sommes pas à Mundibou. Et na revoit misa muso na abiso moze ko ke kuna ta ko ne sommes pas à Jaco wana ta que ne sommes pas Mundibu wana oh muso oh mais pour le ni mobile nga lingate na so pas na yoro jalousie moko mal placé a freiner sur to kanga na kata Belgique bo ba yebi Belgique so que exotique ya moto moindo ya noir ezalaka lisusu te ya congolais. À l'abattoir là, plus de 15 magasins exotiques des Indiens, des Pakistanais. Et Bango wana mulongo. Bango wana mulongo. Et là, comme les Libanais, Pakistanais, Indiens, Alia Kangote. À côté de même, Soua, Ben, Katibole, Nabino. Ils s'en fout. Mais il y a plus de monde qui pour la jalousie. Jalousie entre Bissot. On te dit que c'est un bon hôtel, on te dit que c'est un mission, mais ma mission de Kona, ou la Congolais, et commerce néwana, à côté de Kwanga wana, à côté de Pondu wana, ou Thompson wana, mbongo wana, ndeko no moko indirectement ko liango na Congo. Mais Indien, mbongo wana ke na Congo te ke na Inde. Mais dans les millions vendredi soir, vendredi toute la journée, samedi, dimanche, plein. Voilà, pour la banque, jalousie exatée. Jalousie exatée. Ben, tout, au moins, tout le monde sous un voilà. Mais tout le monde sous Congolais, tout le semble la macasse, mais il t'aime ma bête incroyable. Tout le semble l'église, ton limbo, comme il t'aime ma bête impossible. Comment nous avons eu Rabino? Nous sommes venus pendant que nous, nous sommes côté de quatre églises, bah, pêcher le remoratier là. Pasteur na bango atiela asape na ngope wana na quatre églises azo luka tiela yepo mutu muso atinda ki l'église muso ko tia l'église mususu et c'est comme ça que ça tourne kuna akufa kite abela ka boyete asa kaka bango na bango et kuna munoko ngana sambelaka ngana o sambelaka ni tala ndenge muso tubilisa mukini biso bakobe na Congo biso babe na Congo bandeko mama to bongo la makanisia to sapena mutema la mugalo tala ko même na biso na chena muso ko mona ba ozolo makama vie na bango mais aboyi ndeko to continuer ko futa courant pour to bolandaka nani akotala et to voir misaye
Et tu vois, ça y est, tu bêta bambela awa, nani a pesa. Tu bêta bambela awa, nani a pesa. Ba vois, ça y est, mais avant, il y a information. Ayaka yoka, etiana yoka. No yabite ke mutona esirate minda wana, azo futelango. Image wana, azo futelango. Mais yabite, na voir ça y est. Na presse mbongo na ngate. Mais mutema mabe eko bloqué yo moko. Mutema mabe na yo wana eko bloqué yo moko. Na suka nango. Boye ba orete na kango. Voilà bande ko na biso bana sobe ko Congo, tu allez ko koba esel pira passe mingi ya ko mona image. Ale to kei wapi na kati na mboka Sud Kivu. Na kati na Sud Kivu eloko nini o ezali ko leka kuna ya solo bande ko to lebela ki bino bana sobe ko Congo ke Uvira ne tombera jamais. Tolobaki ke Uvira e kokoya te. Pona nini bande ko na ye encore une fois expliquer pourquoi Uvira est tombé. Uvira est kokoya pour nani. Oui, l'histoire est la suivante. Nos frères ba mai mai. Oyo bazaki na kati en Uvira, c'est le histoire on a zongé la lisusu pour la meilleure compréhension, pour avoir la grandeur. Ya bankoko na biso, grandeur ya tata. Kimbangu dans Tungunwa, grandeur ya tata mpungutu lendo, boba grandeur na ye, eloko na sa na Congo. L'air Goma ekoyaki, Bombo Bunagane ekoyi, Goma ekoyi, ba traverser ba côté na Bukavu, Bukavu ekoyi. Et ba comme na Bukavu, ba sale influence ke ba koyi ça, Uvira facilement. Ba bani ko kima ba yona ba bo kimo to katsa. Ba ndeko ba zeki na kati na Uvira ba ndeko na biso ba mai. To solo kana bango très bien, mampinga. Nabisi bonga bi bo écoute. To meka to solo na ba sale nzambe to meka oyeba qu'est-ce qui arrive tout ça nzambe non ba Uvira ilingo koya. Ba sale li nzambe lobi voilà. Biso eno opesa bango exactement tozali na code kimbango. Code kimbango o to kopesa bango. En leur donnant ces codes kimbango, il faut pas obéir na yango. Ceux qui vont obéir code kimbango, beaucoup moins makameko ya na kati na Uvira. C'est vrai. Regarde, consigne pesami, audio ekei, to pesa ba consigne. Allez bon mettre en pratique. Ba moins ki lokola blague. Ba mettre en pratique, ba beli de kimbango, ba beli bankoko. Ba sali auto senge ki bango. Ba beta ba soldat ya FARDC o ba yaki wana po ete ba beta ba bunda na bande ko na biso ya ba mai. Ba beta ba ba zaki ki moko muke. Ba beta bango ba soldat ba kufa bo mona ba image etambola ba lala. Ba soldat ya FARDC ya biso ba FARDC ya ba tuti ba lala bibembe na kati na Uvira. Ko banda wana na lelo Uvira ekoya te. Uvira est là. Qu'est-ce que tu dis? Avant Uvira ekoya, ils ont reçu un code Kimbango. Et ce code Kimbango a protégé Uvira. Nalelo Uvira ekoya te. Alors, maintenant, il faut avancer. Soit reculer. Reculer, c'est quoi? C'est-à-dire que non, Tozong est là, Bukavu, pour récupérer Bukavu. Ou récupérer Goma. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour la bataille, ils vont faire encore recours. Si on a un code Kimbango, n'est-ce pas? Parce que c'est important. Les amis qui nous écoutent, à gauche, à droite, pas que cette information. Bandeko va négliger. Bazaki code Kimbango, mais bazaki son bazonga la code Kimbango, pour pouvoir libérer Bukavu. Voilà le problème que nous avons na katina Sud Kivu. Biso ngai, voilà, tout la biso te ngai na otala bango. Faut ba ya benga que papa, tu as besoin de code Kimbango pour te récupérer Uvira. Voilà ce qui nous bloque maintenant yango wana. Il faut pas se benga que papa, quand on peut se biso pour nous bloquer Uvira. Bloquer Uvira, mais tu as besoin du même code. All to cause nango pour que tout débloque, tout bengana bango na Bukavu. On les attend.
Vous avez compris? Toujours zera bango. Bako senga code. Na lelo. Bakima. Bakima pour la nini? Est-ce que c'est la trahison? Bakima, parce que nous ont trahi. Na autre personne qui bango comme. Même pas trahison, mais qui ouvrir les qualités. Mais c'est maintenant question que, bah, y a que oui, ah, faut que les, bah, on va sur condition de repérer sa bango. Pour être, bah, sali bêtise, na kati na ouvira. Malgré ma sali bêtise, mais ouvira est tombé. C'est pas de histoire n'est pas. Voilà l'histoire à ouvira, oh, bah, y a qui a voté. Alors, maintenant, voilà, il leur faut un nouveau code Kimbango. Leur code Kimbango, faut voir aux hommes, pas un ami, mouton a pesé Kimbango code. Ou bateau va penser que mon code Kimbangu pour être ouvert quoi a été Isara Lego. Voilà, bandeko bayeba qui histoire na pesi bilango pour ezali na kati ya chaîne ya Kimbangu ezala rappel na ba consigne moko que tolo bela bino oyo ezali koleka. Alors mes chers amis, toujours na kati ya Sud Kivu qui ouvira ne tombe pas. Or, comme Ouvira ne tombe pas, et les amis qui sont à Kati, il y a Sidi Kivu, maintenant les jeunes, Oyo, bazo yeba déjà que il faut travailler avec le code Kimbangu. Ils travaillent de l'autre côté. Alors, bazo travailler nini, ya soro bandeko kuna, alors, na Kati na mboka Katana, il y a un traître, un Congolais traître. Et ce traître-là qui s'appelle Antoine Karumbu. Antoine Karumbu, c'est traître, pardon, on a trahison. Nos amis, Maï, a trahison, a bomi sa ma famille belé, ma bango. Yenzo kate azaraki infiltré, na côté ba tout ya, pote, ateka ba plan nyoso, yaba nani, yaba ndeko na biso ba Maï ke, bazali awa, ba yaki boy, ba saraki boy. Ndeko wana a travaillé longtemps avec des tout M23 AFC. Mais ndeko wana lelo c'était hier atombaki na kati na maboko ya bandeko na biso ba Maï. Atombé na piège comment pour être en Swahili beaucoup mona image mais to expliquer bino parce que dans moi violence moke bolimbi se moke na moi violence wana to meka ko tala ndenge ke to koki ko éviter violence wana je me dis qu'il faut vraiment que bandeko ba mona ye. Comme ça va y avoir celui le traître oyo a trahison bande qu'on a biso na katina Sud Kivu. Voilà les gars bozo komona wana tata wana na mabele ye wana nde traître. Ye wana nde bakangi na kombo ya Antoine Karubu. Bakangi ye tokena na muke en direct na wazalendo ya mouvement MDC. Yani mouvement décisif de la libération du Congo. Le traître. Antoine Karumba. Nataka bozo bete moto la sabino ezate. Unasema balabala ya hivi katana na Depuis zamani alikuwa anakimbia. Voilà ce monsieur Antoine Karumbu tombé au main de Maï à Katana. L'homme qui vendait le plan de Maï au M23. Plusieurs familles ont été massacrées à cause de ces messieurs. Un traître infiltré où la petite on est utilisé moyennant l'argent. Heureusement aujourd'hui tombé dans ma boque après une embuscade il y a bandeko na biso il y a Maï. Donc alikimbia siku mingi kwa sasa ni mbwana mimi mwenyewe nimemtosha kwenye frappe na yeye ndani tumemtosha ndani sisi hawa wazalendo sisi kabisa itabali bana venzo bako mnayo tunakombatia katana siku mingi desho deja wako natufuata watu sisi tunakimbiza wanyama
Kimbangu ndio ule. Ah, Kimbangu pe kuna vini. Kimbangu ayeli ye wana na mundu. Kimbangu huyo kabisa. Voilà, bravo Kimbangu wabini kuna na kati na bandeko na biso ya mamai mai, makondo, tembo kumu. Ya hata Kimbangu dan tunumo. Tunamtosha ndani kabisa. Sisi wenyewe kwa mikono yetu. Mchana kati. Mchana kati saa ya 4 ya mchana tunamtosha kanisa saa hizi. Hata aiwa siku mingi anatuzoea. Funga mikono. Kangaye maboko. Tia singa. Chai singa. Tia singa. Voilà, Kata Boye, on doit défendre Mboka Teye, traître. Au moins, sort ma traître, n'est pas ça. Le lobby a fait dans ma boko et ma décoration à Maï Maï. Ah voilà. Kabaka tana ni bumundi gote. Yehova nyari kutumaka kusema. Amoni ni wala miso. Voilà sora ba traître ningi za. Bien. Voilà ye wana ligote. Ye wana ligote, c'est traître ligote. Voilà. Voilà sort oyo take ko na libabe nango oyo atraija ateka bandeko pona mbongo lelo bana ne bakolela ye. Donc bana ne bakolela ye pote adimaki teke akokoya na maboko ya ba ndeko biso mai mai. Bravo nos jeunes baza déterminés. Je vous assure que bazo sakana soutien. Les jeunes là-bas ne blaguent plus. Na kata sidi kivu, blague zate. Osakani, oko vivre. Voilà, allez. Voilà, donc les gars. Yo, bomisa matu sort na yo peniwa. Voilà, bakenaye. Voilà bandeko bana some kolo Congo sort ba traître nyoso et souka quelque part kaka lokola nani Samuel Do. Alors, vraiment bandeko bana some kolo Congo ya sole ke biso to ko belelaka na moni muta ona mabele na kantika Samuel Do mbala moko. Alors kita nous mena ko yeba ke makamoni soko leka na kati na bele kolo Congo et senga na biso peto meka ko yeba makamu mokili ndenge nini eza ko kile. To keina au pays des hommes intègres ni kuna eza ko leka na kati na pays et au pays des hommes intègres. Bango kuna bazo penser ko bazo de la biso quoi. Allez, Tolanda. CNN, BBC, France 24, je vous surveille tous. J'enregistre chaque mensonge. J'archive chaque distorsion. Je suis Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, je vous arrache le masque. Oui, vous avez bien entendu. Moi que vous qualifiez de jeune chef de junte militaire, que vous qualifiez de dangereux radical, que vous présentez comme un dictateur anti-occidental. Je vous dis maintenant la vérité. Et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros. Cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras. Cette fois, vos rédacteurs ne peuvent pas couper ce discours, car le monde que vous monopolisez n'existe plus. Parce que des millions de personnes entendront désormais ces mots sans passer par vos filtres, sans être soumises à vos distorsions, sans être souillées par vos mensonges. Voilà. J'ai 34 ans. Chaque jour de ma vie, j'ai grandi avec vos mensonges. Enfant, je regardais l'Afrique à la télévision, toujours les mêmes images. Des enfants avec des mouches, des terres arides, des armes, la mort. C'est ça l'Afrique, nous disait-on. Voilà ce qu'est l'Afrique. Et nous y avons cru. Nous avions honte de nous-mêmes. Nous avions honte de nos terres, de notre peuple. Mais j'ai grandi, j'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions. Et j'ai compris que l'Afrique que tu nous montrais n'était pas réelle. L'histoire que tu nous racontais était un mensonge. Le destin que tu nous imposais était un scénario que tu avais écrit. Depuis des années,
Comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos spectateurs? Comme si nous étions des créatures dénuées de toute humanité, comme si nous étions des sauvages laissés à l'écart de la civilisation, comme si nous étions des misérables attendant votre secours. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire défile sur vos écrans. Faim, guerre, maladie, corruption, terreur, chaos. Ce sont les mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque l'Afrique. Dans votre dictionnaire africain, il n'y a pas d'autres mots, ni espoir, ni succès, ni développement, ni résistance, ni honneur, ni fierté, ni victoire. Alors je vous le demande, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde. Avez-vous déjà fait des succès de l'Afrique vos titres? Combien de fois avez-vous écrit sur le miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous présenté le projet de réforestation de l'Éthiopie? Combien de fois avez-vous loué le succès démocratique du Botswana? Non, car ces exemples ne correspondent pas à votre situation. Votre Afrique ne peut pas réussir. Elle ne le peut pas. Car alors comment légitimerez-vous votre exploitation? Si elle n'a pas besoin d'aide, comment interviendrez-vous? Si elle n'est pas arriérée, comment la mépriserez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé, un rédacteur en chef assis à son bureau, un directeur de l'information en réunion, un chroniqueur à son clavier, c'est-il déjà vatation? Demandez, pourquoi les habitants des pays les plus riches du monde sont-ils pauvres? Voici les chiffres, les vrais chiffres. L'Afrique possède 70% des réserves mondiales de cobalt. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture électrique ne fonctionnerait pas sans cobalt. Ce cobalt vient du Congo, mais les Congolais n'ont pas les moyens d'acheter des téléphones portables. L'Afrique possède 90% des réserves mondiales de platine. Peau catalytique, appareils électroniques, implants médicaux. Voilà, mes chers amis, c'est un peu long. Alors, voilà, Bandeko. En réalité, Moni Atangili Kambo a bandi na Congo. A bandi Congo. On les a plus riches du monde. Mais Congolais, inconscience qui règne dans la tête, il croit qu'il est le plus pauvre du monde. Parce que, la presse, inondé Bango. Bazo se sous-estimer. Il y a une puissance. Et bazo tama beaucoup, bazo tendre ma beaucoup na Nzambe, likolo. Et Nzambe tiela bango nyoso na se. Bazwa, et si bango bazali. Bango bazo luka Nzambe ailleurs. Nzambe sa biso nyoso. Nzambe est avec nous. Nzambe azana biso elongo. Aza kati na biso. Azo sala kati na biso. Et ya tia nyoso mabele. Bino bazo luka na libanda. Boke misusu bake na Israël. Bake comme va prendre bake no kona na Israël na ici na comme na désert. Pona nini kozanga koyeba. Kozanga komi yeba ke boza banani. Mais so banani bakolobela bino ke boza bato. Bozo ke ne comme tike pa bato ba ke boza ba sous-homme. Ba laksaka ba tiaka bino kati na complexe d'infériorité pour te ba contrôler bino. Voilà mes chers amis, tu as un complexe d'infériorité, tu n'es rien. Vous êtes inutile. Vous êtes vulnérable, vous êtes pauvre. Pour les Bassala au Congo, ben oui, pour vous nettoyer le cerveau. Pour vous dire, mais nous sommes des pauvres, regardez, on n'a même pas de route. On n'a rien, nous sommes des pauvres, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Et tandis que richesse, nous sommes un monde, et c'est pas au télémé, et pas au vandi. Baker va like na s'il vous plaît. Baker va like na bino. Baker va like na bino na posa na ngo. C'est-à-dire que richesse non c'est un monde va ne pas na yo. Mais ba la question mutu que te aux ane loko te aux pauvres. On se revendiquer pas na. C'est une bonne guerre. On revendiquer pas na que te richesse à monde na maboko na ngai. Ngamu na za risque de monde. Donc c'est dire que il faut qu'il y ait des gens on va aller tout autour na bino pour savoir que non, vous êtes pas pauvres. Richesse non c'est un monde déjà bino et bino va imposer dans le monde. Voilà la mission importante. Bino va imposer dans le monde que tout est à nous et c'est à nous de vous imposer notre prix pour la survie na biso. Mais bango va imposer bino prix.
Et bah, il peut se mettre sous dette. Donc, bah, c'est bien Nyongo. Ah non, non. Vous vivez grâce au Fonds monétaire international. Là. Vous vivez grâce à la Banque mondiale. Ni t'étais la Banque mondiale, ni t'étais le Fonds monétaire international. Mais le Congo n'existait pas. Mais c'est du mensonge. On n'a pas besoin du Fonds monétaire international ni de la Banque mondiale. Qui va vous dire ça? Vous attendez RFI, CNN, BBC, vous dire des choses pareilles. Que non, on n'a pas besoin d'eux pour survivre. On a tout chez nous. Mais question d'organisation. Nous allons nous organiser avec qui? Avec des gens où on va comprendre que non, il est grand temps de se mettre debout et tous ensemble pour tout récupérer, tout reconstruire Mboka. Mais surtout que la lutte qui est parce que nous créer la confusion. Même les missionnaires qui sont à l'extérieur, nous créer la distraction. Non, 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 ne pense pas ça. Non, non, tu n'as pas besoin de penser à ça. Non, 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 toi, tu es notre ami. Toi, crée des associations, crée des ONG. Nous allons t'aider. Comme ça, on va te faciliter de devenir quelqu'un. Il faut travailler. Je vais t'aider à te donner du travail là. Regarde, attends. Allez, je te fais une recommandation. Allez, va voir tel ami. Il faut travailler. Mais toi, tu n'as pas besoin de travailler ici. On a besoin que nous tombons là-bas, coco. On a besoin que nous tombons là-bas, espace là-bas. Il y avait Mindele. Mindele, vous ne voyez pas, na yoko combat. Pas à pauvre. Donc, c'est là, le contraire, yo riche, on va le coco. Donc, bandeko. On a seulement une vérité. C'est que, donc, riche, on a, on va pauvre. Donc, comme ça, on plus pauvre. Et là, il n'y a pas de biso, bon, c'est que pas de bon, bâti, mon mengo. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est depuis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est ce qu'on fait comme travail. C'est ça ma mission. Ma mission de vous aider. Ma mission d'aider les autres. Surtout ma maman Nangaï que j'insiste. Maman, Bozawana. C'est à vous de faire quelque chose, ma maman. C'est à vous, le demain, c'est vous. L'avenir, c'est vous. Vos enfants, il faut les encadrer. Il faut qu'on initie Bango. Qu'on accepte que non. Biso tout ça puissant. Mais puissance la biso, ba moto la biso, ba kota biso tout ça faible. Na nyuso la ye la biso. Na culture la biso. Na économie la biso. Na politique la biso. Nyuso ba kota mafia la kati. Pour tout ça la contrôler. Les politiciens ne réfléchissent pas. Ba dépendre de la France. Ba dépendre des États-Unis. Donc, les ministres non plus. Pour la banque, tout ça, mais tout il faut que les formations qu'on a été, non, vous, monsieur le ministre, attendez, nous allons vous aider. Il y a un financier qui va être là à côté de vous pour vous aider. Comme ça, vous ne savez pas comment gérer ces histoires-là. Le financier, là, vous dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Non, il y a une aide au développement pour vous. Mais est-ce que vraiment on a besoin d'aide au développement? Congo, il a besoin d'aide au développement. Tous les gens, voilà, bandeko bana somme kolo Congo ya solité oyo nous sommes les gars na carte de Congo boy baka ngotana bitumba binene biso na bango soko onga na zoko lobuzo kanga ay ekozala malamu soko zo négligeant ngo ekozala passe mingi bitumba tozala ngo botala esilité zo continuer alors bitumba tozala ngo na bango bolanda vidéo na tia la bino sikoyo c'est là vous allez comprendre que bazana tona bitumba na bango lit pour na exterminer biso. C'est là vous allez comprendre que non, ça va l'obaka. Ah, qu'on a raison, mais on néglige à Kango. Allez, voilà. En 2024, l'Union européenne a autorisé l'exportation de 9000 tonnes de pesticides interdits vers l'Afrique. Une enquête de Publicae et Unearthed révèle que 122 000 tonnes ont été expédiées vers 93 pays, dont le Maroc et l'Afrique du Sud, qui concentrent 60% des volumes africains, avec respectivement 3264 tonnes et 2153 tonnes. Parmi les produits figure le dichloropropène, interdit dans l'UE depuis 2007 car jugé cancérogène et dangereux pour les eaux souterraines. Pourtant, des géants comme Syngenta, BASF ou Corteva continuent d'alimenter ce commerce. Pour les ONG, cette pratique illustre une politique du deux poids deux mesures qui fait peser un risque sanitaire majeur sur des millions de personnes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Un scandale
qui relance le débat sur la responsabilité de l'Europe et des multinationales dans les échanges avec l'Afrique. Bon, ok. Est-ce que vous avez bien suivi? Non. Il y a vu que tout le terme où vous allez fertile. Il y a vu que l'avenir de demain, c'est l'Afrique qui doit nourrir la planète Mobimba. C'est l'Afrique, chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empoisonner. Donc, c'est-à-dire que besoin de détruire terre Nabiso. Et en complicité avec qui? C'est important en complicité avec nos dirigeants. Donc, ils acceptent ça, moyennant. Non, 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 ça c'est très bien. Pardon, Olivier. Ça c'est très bien pour votre terre. Il faut mettre pour refuser les insectes. Mais comment ça? Depuis nos grands-parents. Est-ce que nous avons besoin de pesticides? Non. Mais le lot, on va empoisonner ma belle Nabiso. Mais Moutou, yo mission na yangoana. Mission na biso to yana yangoyo. Pour le copo, qu'on va y éviter. Qu'on va oh, c'est quoi ça? Oh, c'est les pesticides, il faut les loni biloko, oloni masango, boakango, nakati, tout ça. Bah, empoisonner ma belle na yo, ndekono qu'on a Afrique à yebi amote. Est-ce que vous comprenez ça? Bah, ndekono en Afrique, bah, yebi amote que c'est du poison. Ah, ben, interdit l'ango. Mais si on a le bibo, dans la question, dans le bilan, mais informez vos frères. Envoyez ça à vos amis qui sont là-bas. Il faut les informer. Yo, je regarde ango. Lobby, kaka ndunda wana, oyo bakoni kuna na mabele wana, yo oyo eza biote, uti pena na Congo, nzoka te balandeli uti kuna na source, ba empoisonner yo. Ndunda wana empoisonner, o ba boke un pesticide et songeli yo. Ozi na nzungo oti. E uti Congo te, eza pena ya bio. Vous comprenez ma maman? Bonjour kanga. Bonjour kanga, bonjour luka biso na problème. Oyoki. Maman, comment ma vidéo te partageons la bande qu'on a. Partageons la bande comme sous. Partagez l'émission la bande comme sous. L'émission est trop riche. Nous sommes là dedans tout le lobby. Et c'est important. On va t'aller 2, 3, 4 fois. On va partager la bande comme sous. Pour être tout le qui s'en a. Matondo. Voilà, bande kota tampungu tulendo akumisama tata kimbangu dans tout mon akumisama banko qu'on a besoin de divinité la besoin dans le kumu pour être komitango na bango o wazo la kisa biso bande ko to milengele matondo ba o nyonso bazo ko penser qu'il y a solo biso pe na tanto bunda na mission oyo et na biso y a des frais. Alors ma contribution na bino ekozala sengo mingi na oyo nyonso wazo penser que vraiment ko songa chaîne ko malamu on travaille pour vous on a intérêt à biso nyonso. Au travail wana ezo senga avec des frais. Ba frais wana ngai moko na zo na mukumba na ngate mais biso to zo na mukumba na biso. Matondo na bino o nyonso bolanda ki biso kombo tata ekumisa makati na mabota na bino ya solo bobenda bana na matoi. Bona kisa bana bino nzela ya koko na biso nzela ya nzambe tata po ete bana wana ba dérouter te lokola mingi parmi na biso ba bungisa mission na bango ba yebite mission pon ba ki na poto ba yebite ni ba ko luka na poto. Bakati baki na poto bamona elongi bamona France bamona Tour Eiffel bamona Atomium bamona ni ba preste ndeko na ngana zongeli bino ke boyana mission wana soko négligé ngo etali soko négligé mission wana papa sala lubi on loke toya mission nous sommes des héritiers missionnaires des missionnaires héritiers ya tata. Nous avons obligation ya kosala musala o tata azosenga biso pona bomengo ya paradis na ye. Matondo. Allez, tokutana lobi tobi bongo te ingeta ibobo.